Yo tunenga sur des scandales sexuels ou ya sali na bolingonio ça peut moni vie penache na soya ba kisaki na soya. Ezali piège ya FCCT parce que na kitoka mwasi wana so que daki benage bata FCC ba yeki benga ba récupérer nzeli wana wallahi yo moni botere vrai chéri Totomboli papa Mukuna est-ce que vidéo wana to mona ezali yo FCC on est allé montage à FCC mais on attend vie Boudi Mukuna zaki mutali boso yo ye mokalo ba to mettre la caméra maboko il y a des vidéos mwana mobali o sali boye mwana mobali o boye mwana mobali o nyo kwami to mettre la maboko Sananga ezayo Dotonanga ezayo Nalingi yo na motema Salananga tinasuka Tindelanga banjelu Fungola lola na Congo bisika bozali totombeli bino vraiment mokolo ela mopepe kwa ela mo bisika bofandi na bitando na bino pona kolanda magazine na bino bozindo na politique o ekamba makana mwana mboka Clarisse Weti. Un grand merci à Papa Mardoché derrière cette réalisation et puis sans oublier Chic Moukadi pour l'assistance. Voilà, moi bana poto un peu partout dans le monde. La vérité reste toujours la vérité. L'actualité reste dominée toujours à faire vidéo pasteur Mukuna avec Mukuna. Oyo ba vidéo ekobima kaka se kobima piège ou bien montage avec Mwanamboka Yves Luamba. Il faut noter mon avis sur Boya pour respecter un mètre. Tu respecter un mètre. Voilà. Tom qui va corona. Toi qui va corona. Voilà, un mètre toujours. Mwanamboka Yves Luamba, bonjour. Bonjour Mwanamboka. Clarisse Weti. Clarisse Weti. Bon, on a vu sur internet. Na BTV3. Voilà. Bandeko, ma chère internaute, on est sur la BTV3. Tu peux nous mbote mingi na nzela ya Clarisse nde toza na esengo ya kozala liboso ya ba télévision na bi ya ba télévision na bino ezali ngai ndeko na bino Yves Luamba véritable sango mokonzi oyo alobaka vérité ça abuka lokuta toza na esengo d'abord yango tosengi na mama to respecter 1 mètre pour nini pour na mama corona ya corona o eza nango makasité mais bazoni yokola biso nzala et comme tokomo comme na risque nzala eboma biso na place ya corona pour corona est danger te corona muta kosa ote parce que ti lelo to na biso na ba trentaine de décès voilà na Kinshasa pas na Kinshasa mais so ke na ba Afrika na mboka mususu bana ma corona bana na muta kufate donc na Madagascar ata mutu no akufate mais biso na Kinshasa to kufika à 30 malaria Tunal sango ba webisa yo dali journaliste malaria bomaka batu par jour plus que même corona corona na ngoma kaste vunga kiodo omizipi lango ekenango alors au lieu de privilégier médecine na biso ta na biso maladie raila biso mutali bosa trouva kisia coronavirus ngai na dali journaliste na to babenga biso na terre zo ba image ministère ya recherche scientifique wana nani ba équipe ya riposte ya corona wana ba présenter biso remède wana badagi nani docteur Vangu yepe bandibaka ya ye muto abanda koleka na ba télé 50 mais comme mboka ngo to éviter ce corona ngo kota là le Semou Yamba qui chapeaute la médecine par rapport à la recherche à virus. Parce qu'il y a de Vango, Babimisa, Babiloko, il y a Batebele, Babimisi, mais jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a bango sur le lieu de Karamouye. Mais Mouyembe n'a numéro 1, il y a Dali numéro 1, équipe, il y a réponse, mais tu évites pourquoi ma camarade dans l'Anterpo, Kaminito, Nzalegoya, au Bomabiso, na place à Corona. Et puis, jour où on a dans la ville, Nazo Kitaka Kaboué, rapidement, pour Nabi Godama Solé Belé, Nazo Kitaka Aboué, na Sénata, la Boué. Moko yewana ya ba policier là ce qu'on a tiré masque na car na do kitana somba mo loko oh non mais c'est on t'arrête mais bokangi nga poani wapi masque na qu'est-ce qu'on a tali bango boye na bango tout na jeep wana ata policier moko talata masque c'est ba policier ba na ngote bon gouvernement kabona ngote comme ba policier boza na ngote to sengana général Kasongo ayebisa biso
stratégie nini azosala soki teni wana eza anti corona comme ça to banaka kolata teni la police biso nyonso na place ya kolata bilamba mosusu to vaquer librement na bamisala na biso oleba kanga biso na bapale to kufana to futa sous 5000 francs au moment où dollar et mato bi ke to songo wa 5000 francs ta bolobi to futa 2 mois te na bapale ba déranger biso te mais bayer a compter kaka a compter kata garantie et bon bato ba garantie vida et c'est ça aussi le problème et puis si ko tango corona ka eto vide pas mbala moko palais et mati lisusu parce que to dora mo to futa biso na ba franc congolais siko yo soma dollar bata poto ba comprendre ngoti dollar ya izoki na 1700 siko to kenda to molanda lelo 19 si to ko koma na 20000 donc et ça déjà 20 parce que na vie ceux qui vu les fonctionnaires qui sait que les a déjà 20 na cité ça déjà 19 et donc pas Nicolas passe maman voilà merci beaucoup mon mboka Yves Luambo piège ou montage vidéo Mutakala avec Mukuna au cœur du scandale le pasteur les hommes de Dieu au cœur du scandale piège ou montage merci beaucoup maman Mukuna évêque tolandaki ba apparition na média mais état que biso toda batu ya toda ba panzi sango tenga la lingi na banana koto ya piège ou montage après to kota na bisika toyoka ki akoloba pe ba réponse ya pesa ki ba ndeko journaliste ba wana c'est to tombola bo to tombola bandela otuna ngai OK moi mboka Yves Luambo piège ou montage vidéo avec Mukuna au cœur du scandale les hommes de Dieu na sentiment où yazaki nango ya 46 minutes te wana eza scandale eza scandale pour à corriger bato basalaka ba traitement ya opération loketo ba mama la joie ba sous les bengo bango ba pesa biso mela moi eloko ko mela me biloko na bango to melaka on initie loketo pendant 45 minutes te mais na oyo tomoni avec pasteur Mukuna la kesi na monde entier to féliciter pour avoir makasi adapena makasi na bitumba loketo pendant 45 minutes est-ce que c'est possible que mutakoza na nzoto mutu 45 minutes Yoko tolobi 45 olongoli 1 minute 46 minutes il vit le vidéo les audio oyo voilà la fille en question azolo 46 minutes wana et dateka ko koti boeti 46 minutes non c'est-à-dire moko apemi azongi susu parti dans vidéo ne memi eti na bandenge wana yango toloba na bitumba loketo wana parce que ba jeune odomona ba otambola ba komona ba kobo ifatigue mama kabimela mais ba donc mela mais ba koma 46 minutes bango ba koma ba sa musalo papa avec asali asa musali na musale pa ya na nzoto la vidéo ba okokango te ba tuto odomona bango ba otambola o loketo na bango si ba koma ba inapte ba mama wana pe ba osala biso makamba bokoko ba kosa biso pota coronavirus elembisa bango mais lelo yo biso tout tozela mukolo évêque olakisa biso mabolongo pe tokotuna ye azwaki 46 minutes wana wapi esprit ya lapin pour pousser biso nyonso tolanda ye merci beaucoup voilà merci beaucoup on a juste sous question nanga est-ce que ça piège par rapport il y a FCC ou bien ils ont montage pour nuire le pasteur sur le plan pastoral. Ils ont scandale. Yo tout n'enga sur des scandales. Scandale sexuel o ya sali na bolingonio ça peut de monivier penache na soya ba kisaki na soya. Oui donc voilà, on demande bena que vieux a besoin à travailler le keto et puis à travailler le keto kitoko toko sepela non. Ya pena musala bien oyo ngai na dona souci kaka avec aibisa biso bitumba loketo wana kisi wana na salaga ngo soki tayi mais toyoki na ba audio ya la fille que ezalaki biloko ba endie yango tozela mukolo ba obenga yi pour alexa biso ba genou hein pour to yeba si réellement que parce que genou dans ngo mutakala te on a vu de vidéos passer ba fille azolo ba na ba voice na ye et tout qu'est-ce qui se passe réellement est-ce que eza vraiment affaire partielle oyo ba ouais la lande ko moi si parce que ba lobi telikamo les acquis déjà na justice moi si le quoi ça qui non a ba preuve jusqu'à présent ya moni likambo e ko bima bona miso na bato la fille akendaki na justice c'est no ba audio toyoka kiona hein akendaki na ba justice na ye pour akende ko déposer plainte na ye contre avec pasteur Mukuna mais la justice a besoin ya oya kufunda te parce que yo bendo da boko ke fundanga orolo ba bendo ngoda bitaka ndo da kitoko boy orolo ba peke non des aboye sango mokonza violenga mais la justice ba tuna yo est-ce que oda na ba
élément de preuve yango nde eko justifier que eko la qui s'est éclairer justice que réellement nazalaki victime ya viol. Alors la fille tant qu'elle a reporté plainte na ye et c'est là qui il faut amema ba élément de preuve azalaki nangoti. Alors yango wana ya liboso salema na église arataki yango ya mibale salemi na église asalaki na église donc c'est-à-dire na rata bureau ezala bisiko ba yambaka bato pona ko pambola pona ko sala ba délivrance c'est comme ya ko sala ba vidéo ya ko sala biloko ko sangisa kanzo to mwasi na mobile. Bon côté wana biso to sa penate po to moni preuve nangote. D'accord. Biso bitumba loketo ya suka to moni preuve ezalaki oya ya kar. Yo moko monaki ti mwasi wana leli nzambi wana donc nzambi wani na ba internet nyoso Olanda biseli ko nzambe na ngai donc ke moto na royoka eleki même ya volcan donc yango wana lelaki nzambe wani wana o to monaki ya ba vidéo o to monaki na nini donc c'est ça yango wana ezali piège ya FCCT parce que na kitoka mwasi wana soki ezalaki benake bata FCC bayeki benga ba récupérer nzele wana walai yo moni botere vrai chéri. Mama soki mimi soki nani wana na bisi yo bato nyonso to bamoni ka vidéo masuba wana voilà sa troisième vidéo bato bako tâtonner est-ce que c'est effect voilà pour effect on les gars qui na nini alobaki est-ce que bomoni mwana mwasi est-ce que bomoni longa mwana mwasi wana troisième vidéo tant troisième vidéo ce que bamoni bena fi wana boye batutu omoni soki na ki piège ba vi wana banga ba récupérer banga tikela mukuna te avec pasteur mukuna te ani atapana 46 minutes. Voilà. Le long bateau va défendre pasteur Mukuna, avec Mukuna, ou au cœur du scandale, Lelo, va défendre hier, mais Tolandi biso moko Mukuna, tous les journalistes, tous les bateaux, tous les musala et puis tous les karakoye, ba au fond, likambo s'est passé. Lelo ba yambi ndekona biso moko yamba ki Mukuna, mais mituna batuni Mukuna, batuni ya liboso. Ndekoye bi mituna ti. Na yebi yango très. Batuni ya liboso, est-ce que vidéo wana ezali ya yo tuna ngai ngala tomboli nga zo tuna yo comment on fait ki muku ya liboso ba ngai na komi lokwa mukuna na tomboli yo mopanzi sango OK to tomboli papa Mukuna est-ce que vidéo wana to mona ezali yo FCC on ezali montage ya FCC mais on attend vie 46 minutes ya sentiment vie bena bakisi na soyi ou donc mais yemoko côté kuna bena ote zaki ka FCC Voilà FCC. Donc yebi ba montage nango basala na Coutinho, basala na Tadio Mindongala, basala na Frank Diongo. Donc yebi ba je wana nyonso zali FCC. Yabi ba Rwanda kumoko oyebi kacha, oyebi ndeko kacha. Siko kacha wana il faut expliquer ba kacha wana azali lex donc mobali ya fi wana. Ya fi oyo basali ne vidéo. C'est-à-dire papa wana kufa pe à son nom là où il est, yenda azaki assistant ya Mukuna, mais c'est kacha wana. Oto tuna oba tuna kimukuna oyebi ndeko kacha azaki assistant na yo na ukota na piège wana te wana ezali FCC wana ezali FCC oyebi ndeko kacha na yebi batuni azav boni famille na ye boni famille Oliembo FCC na ukota na piège wana te ça c'est blaguer avec les peuples congolais d'accord ça c'est blaguer avec nous ndeko moko mukelenge ya RTNC nazwaki mutuna ne moko atuni ya lobi ndeko mukuna est-ce que dans tout nos chapitre ba question na kaka FCC Kabila je Kamine nini oyo port à Matadi tout ça Kabila comme sango ya ye est-ce que ba vidéo eza kuna bala kisasa baboyi na bango soki bala kisasa baboyi ngape na boyi vraiment il y a de vidéos sur internet chers téléspectateurs ça c'est une on n'est pas contre le fait que Mukuna mais on voit on a vu à nos yeux comme ça on a vu les vidéos madame merci beaucoup ça c'est une façon de nous montrer que batoyo ba rozwa biso lo biloko pamba d'accord je vous dis tout ça l'ambition na yo mais il faut que l'internet va comprendre que c'est Sengote. D'accord. Ça c'est blague avec le peuple congolais. Je vous dis. Mukuna zaki mutaliboso yo yemoka loba to mettre la Kabila maboko il y a des vidéos mwana mubali wa sali boye mwana mubali wa boye mwana mubali wa nyokwame to mettre la maboko na église. OK. Yemoka lo yoka soki bozoze la kepeka kolongola Kabila na koko Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît,
bato bakolongola Kabila eza UDPS eza MRC eza évêque te. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Azaki mutali boso oya lobike nenga zali boye gana kulungula Kabila te Kabila mgana kulungula yete zali nzambe ne mutu achaki ye wana. Matin en église au lieu de nous presser l'évangile de Jésus-Christ. Mais bakoma betela biso makombi ya Kabila po nini na moment wana zo kotsali kondana ye. Mais aujourd'hui Yemoga mutaba abaluke li Kabila ngo. O laissenga biso ata peuple congolais pardon, asengi biso peuple congolais pardon. Na lelo yo abandi combat na éveil patriotique contre Mukuna. Tobo ipe contre Kabila. Tobo na biso combat na ite. Le plus grave encore, oh Mukuna ko lakisa biso ke na malhonnêteté na ye. O abusé sexuel, o sali ba bisexuel et pas ya mwana mwasi ya batu. Yo moko yebi yango na sentiment na yo obakisi librefia. Oui d'onction. Oui d'onction. Ya ebité mais matamula kana ba garde. Fi wana lobaki makambo masuba. Tomoni pe masuba nenga ko pesa évêque, évêque a ko sachi. La vidéo. Tomoni ba genou ya évêque. Tomoni mi pende ya évêque. Le montre aussi hein. Le montre tomoni na lingwele. Ah muta ya. Tomoni peni ya évêque elali. Les petits juniors Mukuna, là c'est les petits juniors Mukuna. Tomoni, les petits bombos. Tomoni yango, après avoir passé na ba action, ti comme fatigué. Tomoni, moi mi wanza menenge azo ronfler. Tomoni nde ba filmer kit ya mutuka. Couleur nini? Ya grise. Batune so tuba moni. So polingi na opeso video ya documentaire ya pasteur ata mwana karo wana. Omona bena ke kiti wana grise. Ngana contre yete, mais na ko grande contre blague na ye na kusakana na population. Pendant 18 ans où était le pasteur pour abattre la Kabila. Tangu Coutinho do telemela Kabila, le pasteur était où? Pendant 18 ans. Tangu Coutinho, si lelo yemo ko mtape alobi ko Coutinho comme invalide. Ya zaki wapi? Soki bazaki ata 5 pasteurs, 2 3 batelemelaki Kabila linga obanga. Tango église catholique telemeli Kabila. Abanga yite. Voilà. Assez de pouvoir yango facha du pouvoir. Soki bango bazaki na solidarité wana tangu Coutinho telemelaki. To moni pe yepe nani évêque akoti kombango. Sonic afuta akoti kombango. Elinga kozala peut-être banga ba trouver solution. Lelo tonga toloba elinga kozala komba moko boye banga ba soutenir pasteur Coutinho na komba na ye. Batika pasteur Coutinho abandonné l'église babogele biloko libanda. Ti lelo yo pasteur comme invalide. Ali lelo yo kope sili na pa Kabila. Aloye pa ya président Fachi okoma osela biso makelele wana ba trafic de tolandaki na ba audio contre la fille. Alors procureur général, ministre de la justice. Lelo yo parquet et salaka répressif. Et le retour de la goloba. Parquet dans la recherche d'info, il y a ba infraction. Mutazali au-dessus à Mibeko azati. Parce que ma kamango ou soit bomoti na biso sto comme ba pasteur. Et on a beau à Soudani, lobby pe mo na na salle église, ata na salle na babi. Justice c'est qu'on enquêter te ba to ba sa ba benga ba fidèle ba fidèle ba côté la yo ba rondolo ba te sa pasteur te. Et ça y était, tout ça c'est parce que Batubaza flou pour nini a lobela ma. Ne mwana ntse mikuto to ebia za kana bandika kota ka prison te. A kota ka prison. Mwana ntse. Nane ngo azana ba adepti oyo ba ko signer yoma. Loko la mwana ntse. Ale bakanga était pas na justice. La police est kanga ba adepti ne basagi nini. Bango na kuna ba robozonga Congo central na deuxième tour. Mwana ntse mikuto ba ke ko kanga ye kuna na ba video ebimio abela ka mutu ye mo comme yo abota bana 10 abota bana 10 mwasi na ye akili akina na bana troisième âge aussi troisième âge aussi. Donc souci na biso ezali état de droit au balobi c'est pour tout le monde. Receveur yo muto ta mwana jeep oyo zui receveur comme ko bete bambata on t'arrête qui na prison receveur bazongisi na ba droit na yo soki Moïse Mbi soko oda présumé innocent na dossier oyo to senga la justice. Tout le monde appelle que justice est kati affaire ya Moïse Mbi na Eliane oyo ba internaute ba komo ko finga bato soko lo bien go boye
Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens tournaient contre Eliane, parce qu'auparavant, maintenant, côté Eliane, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On ne sait pas pourquoi. Parce que ici, Batoyo, bafundi Eliane wana, azana nga kunati. Ok. Parce que n'a expliqué au boy. Ngade na boy, n'a un problème na yo en privé. Et là, biso mbale, yo se sentir lésé, ok, consulter justice. Au fond, n'ingaïti. Ok. Alors, dossier n'a silité, allez, papa n'a biso réalisateur, papa nani. Papa Mardoché. Papa Mardoché, a qui refunda yo. Ok. Likamuna yo na papa Mardoché, ezali likamuna bino mibale. D'accord. On doit comprendre. Donc, Eliane na ba maître Ngalasi, na ba na bango. Mais biso do loba, ba fait oyo afundi nani pasteur Moïse Mbi. Toza na besoin que justice, to la lelo toza na état de droit. Soki pasteur Moïse Mbi azali innocent, ba innocenté devant batunyo surtout to moni. Et ceux qui azali coupable. Tout le monde a été dans ma cala. Voilà le côté de Senga. Même dans ma camouille avec pasteur Moukouna. Tous on a besoin d'implication et justice. Parce que la fille est en train de pleurer chaque jour. Azola la Libanda, Basali Babi sexuel, on est pendant 3 fois. Et puis telle est la façon dont pasteur adore remonter mon terre. Et toi, tu dois payer. Adore blaguer avec Bisso, peuple congolais, et Olobake, non. Et ça va mais effectivement, c'est encourageant. Non, c'était courageux. C'était courageux. Non. Avec les ballons. Là, c'est pour toujours qu'on zipa le peuple congolais mis. C'est un peu ça. Pour la conception, c'est qu'il y innocent, peut-être. C'est mon point de vue. Non. Comme Batoualinga profiter na kombo Kabila. Donc nga bonne na sali ba bimo repana yo, mais na yekarabwe. Kabila mutatinda ki. Elengi oyo kenero yo wana Kabila dagi na kati. Ça c'est blague avec nous. Au lieu de nous demander pardon, c'est que Michel Bakemba fait. Pourquoi il y a comme ça? Michel Bakemba a demandé le peuple pardon, a sengaï pardon. Mais Moïse Mbiye, Panani, Moïse Mbiye, Mike Kalamba avec sa femme, Mukuna, Matou Samuel, toujours les M. Toujours les M. Voilà. Je vous dis que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Par manque de connaissances, voilà la Bible. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu demandes à la justice pour la parenthèse à mon Non, que la justice, que la justice fasse son travail. Tout ça a besoin. Tout le monde a un dossier à Batouana. Lelo, directeur et cabinet à chef de l'État. Ensemble les 11. Ensemble les 11. À 5 ans, médiatisé. Voilà. Directeur et cabinet chef de l'État, merci na Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi parce que au prêcher n'a pas un bon exemple. Malgré jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent, mais tout le monde quand même bilembo y a état des droits. Tolingi Yangope et ça n'est pas un Moïse Mbiye na bandeli bien. Et ça n'est pas un Moïse Mbiye et ça les mappé et pas Yamukuna. Tout le monde a justice interpellé bango et ceux qui sont coupables ça la puni par la loi. Voilà, merci beaucoup. Tozu dossier OESA deuxième actualité, peut-être les gens ne comprennent pas. Il y a un dossier, il y a un comédien fâché Kalombo. À l'équipe là qu'on violé une journaliste ou chroniqueuse information plutôt. Oh lelo la fille Azana Zemi, je crois Zemane et zone jeune à 3 mois. Fâché Kalombo, il se prend à mon anaté, il envoie Géry comme représentant naïe, une fille n'a pas de $100 jusqu'au presse du contraire les corps corps artistique, c'est-à-dire comme éducation de masse, éducateur de la masse, défendre fâché par rapport à cette situation. Et tant que mon pandi sango, tokzo sous kam sous ya viol. Azope sanga kanda moko na ebisio fâché les violeurs fâché Kalombo wana na niveau mo ya osaganate. Ya liboso d'abord. Au nom, il y a solidarité, il y a presse. D'abord, Géry
Géry to kendo funda yo. Oui. Géry to kendo ko porter plainte contre yo. Pourquoi? Sorry pour ça il refuse de témoigner. C'est une infraction. OK. C'est une infraction et c'est puni par la loi. OK. Il te refunda Géry. Géry a on interpellé la justice. OK. Pour ayebisa biso pour yeba mandata ki yeba tindi ayebisa biso Faché Kalombo oyo azali recherché par la justice congolaise azali wapi voilà Géry là na opongi ba okanga yo très bientôt très bientôt tomoni elenga poudre na 8000 km sur le benga omoni lelo yo tellement que bakendaka poto moni kuna to condamné pe bango te talaka poto boza abusé na ba jeune fille innocente o ba banda musala ba mama mbo epesa nga kana na ba niveau moko boye na sala bino mission nga mona plateau ya osakana te Géry je te promets, on allait interpeller par la justice pour témoigner et nous montrer là où les violeurs Faché Kalombo à Batami. Comme Yomba Mandataki. Tous en avoir conversation na onio surtout na nengo yaki koya ko bimaloro ane koya ya Faché Kalombo pa ba fille Evelyne tous en avoir association surtout ba audio ba enregistrement association na bino pe mutu boyamba ki bino pe mutu bo pesa ki e mai ça reste à vérifier si ba viola ki kara mutu moko to bozaki bino surtout 4 parce qu'il a témoigné à la maison il a trouvé 4 garçons. Très bien. Donc Bosoyo oyo to moni déjà qui a Abali na contact direct na les violeurs combien nga Faché Kalombo les violeurs Faché Kalombo. OK. Donc il faut tout ba to l'hôpital to na justice to senga ba interpeller mutami balé parce que tuninga nini mutami balé makambu todo do ba pona ba artiste et comédien. OK. Ba artiste et comédien c'est vrai ba éducateur à masse. Na romona que oh balobara commission des infractions. Commission des infractions, je suis le rare. Pour ne pas dire que je suis le seul. Oyo na lobara vérité na musala nanga oyo na na salara état journaliste. Na lobby yango boye. Bozali ba parents lelo yo bino pe bo robota. Imaginez-vous oboti mwana na komi na GD. Mais bah sali ba bisexuel na nzoto na ye boye pas un monsieur un aventurier un violeur comme ça jusqu'à tel point qu'il a se retrouvé na zemi to bandi d'abord na président Lombe yo on est compter aux ala candidat olinga aux ala député aux da mulobeli ya peuple imagine ni oyo to kozana ngo obengi ndeko shiki mukadi jusqu'au presque contraire ti lelo o mona la te de négocier d'abord à huis clos. Pourquoi négocier à huis clos tant qu'il y a des éléments de preuve la fille a été violentée par le violeur Faché Kalombo. Voilà. Makambo yo to telemelango to dénoncer bino ba réseau ya ba comédien au bolingi bo étouffer information comme la fille a pris ce courage là de dénoncer to dénoncer yango to kosenga na première dame maman Denise maman Nabiso bo posa la assistance na fille oyo vraiment comment on nani Evelyne to boy na ko bimisa na ba média mais on a très bientôt loba lelo a gravement malade très sérieusement malade se rétablir et puis tokoya na bino initiative plus ya maman Olive maman sociale maman Olive Lembe to senga na yo assistance to bina biso te o senga biso to sengi yo te ko kangela biso fachete mama assistance moralement financièrement et pas moi la motion et le mot est bien parce que zemi et ko poussana fiaza afanda pas grande sœur na ye et puis azana ndako te ba bengani c'est nous maintenant de totelemi boito so à charge ya soin ya ba hôpital tout ça to senga appel na bino ba maman o ba ramite ma passe pour cette situation le temps la fille a se rétablir à son traitement peut-être dans 2-3 jours bon mon na écran to lexeka na émission oyo bon mon na écran et puis ba internet nyo surtout ba olanda bada batamawa to singa bo chata numéro ya mwana mwasi wana to tiango parce que voilà ba assister oui là c'est vrai voilà merci beaucoup to citer na biso na likambu ya dossier ya Alexis Tambo avec la dame lecture non par rapport à ça wana pedagi spectacle désolant un spectacle désolant mais
faut eza de part et d'autre. Faut eza de part et d'autre. Alexis Tambo Mwambazali président du Sénat. To sepelité akoka ko beta masolo novelas te. Tangu on beta masolo novelas. Tala di ou vidéo pour filmer ba taba Alexis. Nzela lelio. Taba Alexis Tambo. Président Alexis Tambo Mwamba. Tala nzela wana mystique. Abi biso na poto a to lingana biso ba Jo. Président Alexis Nzela lelio. Na yo penza o bimisi spectacle bimisi masolo novelas na perchoir et à Sénat. Et ça liberté, tout c'est quand même. Il faut bien comprendre que souci na biso ya lara mboka oyo kende liboso. Pour mboka kende liboso, tu as besoin ya ba valeur, tu as besoin ba anti valeur, tu as besoin ba valeur. Ba valeur ezanini, ba valeur ezali ko respecter pe ba droit de la femme. Et valeur pe ezali moi si pe ya respecter ba droit pe ya mobali. Parce que tant où Alexis Tambo Mwamba le président du Sénat ko ya une erreur, tout le monde dit que comment il va ko chamailler na perchoir. Oyo ezaki spectacle mo désolant auto sengi na maomi balé comme bangomi balé ba tomber l'infraction parce que na oyo ka ba maman ba tomber ki pona Alexis Tambo Mwamba te na Alexis Tambo na maman wana pe sénatrice Bijou Goya aloba yi na pe que aux dignité d'être président. Imaginez-vous président du Sénat oyo naka ya absence totale ya président de la République, nous avons joué intérim mais ali président Sénat. Donc ils ont directement touché na institution morale écolo dans le président le président de la République Fachinenga Lobagi Marambuya ya na Londres où ya romeka na ngai bic rouge bino pepper et bino bateau ya FCC na bic bateau tinda bino alesiko tomoni pe Janine Mabunda nenga telemagi moi quand on sepela ki na ngote tu as vu que président edaki pas un bon endroit pour le Makamouana. Mais c'est le chef. Azamo Kondi Amboka. Président, il y a Sénat, il y a Assemblée nationale, qui peut pour ça la riposte était. N'engem européen na Sénat. Tant que mon Kondi na yo Alexis Tambo Mwamba, Asali, a Betty Masona Novelas, il y a champagne, tout ça, ou machacha, bilo Mwabongo. Il fallait normalement, il y ait peu côté na ye. Aïe baquet, bah règlement ezali nini à coquille côté le président, mais na c'est amibeko et non il peut à se rendre justice c'est ça qui est bien. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Une dernière question. Est-ce vrai que vous avez un fils ou un solo? Nayama qui est na plateau, il y a apporté plainte. Apporter plainte. Lobby apporté plainte na 4e mari, a tinda ki pe na ba photo, tout ça qui est porté plainte na ya bonne difforme. Ndenga pe loko na linga mukuna sala. Soki batikosi ke ba vidéo na da yete. Tomo na ya sala lo fils mukoko. Parce que fils mukoko ala kibiso ke da yete. Atako e yemoka yebi. Mais ala ko voye ko bima lo yemoko ayebi. Mais yemoka yebi mais ala kibiso ke aso luka pena muto yo fils mukoko lukuta wana ya pirate. Akei ko porter plainte na ye contre l'inconnu pour na mamba ba imitation ya voix wana so nini ba benga so trafic so nini ngwana ya ba vox ba voix et tout ça. Donc le repete linga ki mukuna pas sala yango wana apporter plainte. Apporter plainte, oui, écoutez, moi la moi c'est donc ma inconité. Donc apporter moi la moi sur une plainte pona ba vidéo ya mukuna lukuta oyo allez moi na moi ça batu pendant 46 minutes badoko c'est na mukuna makambo elinga peto lingango ke mukuna porter plainte. Toi limbisa ye na kombo ya Jésus Christ. Mais tout le monde a ça langote. OK. Voilà, merci beaucoup Ndeko Yves Luambo. On est arrivé à la fin de cette émission. Un mot par rapport il y a na sepeli fort d'abord na émission na yo TV da radio T batu tout ba sepeli ya Olanda biso masolo tobeti des gars to tombola ra drapeau donc il a la vérité maramoni so tout lobby donc c'est la pasteur avec mukuna ala ta kilote ala kisa mabolongo ala kisa lipeka toye ba soke daliye et puis attache fort de thème lingwele ko la et puis
bakoyeba kaka bakoyeba et puis ami balé toko senga na ye apporter plainte pe ya mwana mwasi wana parce que soki ezali ye te apporter plainte asala le roi fils mokoko apporter plainte contre mwana mwasi wana mpona moto mosusu a démarré monter pendant 46 minutes mais ye nga kosela évêque Pascal Mukuna oyo azali innocent ya misato asenga peuple congolais pardon mpona dossier na ye na Kabila ye moto atinaki biso tolinga Kabila ye mpe moto akomi contre Kabila asenga biso d'abord pardon ndenge atambwisi biso bien atambwisi biso na bulu yeke pour na intérêt na ye et puis pour na fâcher Kalombo le violeur na ba géri association de malfaiteurs pour ça la démarche pour na soutenir mwasi wana oyo bimi na silence na ye na viol au basalaki contre ye justice to ebike a okata makambo wana et les coupables seront arrêtés donc les violeurs fâchés Kalombo sera arrêté. Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à toute personne au Bazala qui est vraiment branchée à suivre cette émission Bozindo na Politico RD Congo Labino. Abonnez-vous. Numéro. Oui, pesa numéro moi. Na bato nyonso baliba zonde ko Yves Luamba po mikolo na da dispo ya koleka na ba chaîne nyonso poto bana ko dénoncer to moni manière na biso ya l'éveil patriotique yango ya lukuta te lokola o to mona wana numéro na biso dali plus 243 89 67 11 565. Na bandeli plus 243 89 67 11 565. To sengi na justice bakata makambo ya Eliane na pasteur Moïse Mbiye. Po ebangi sape ba pasteur bako ya razu na makambo te. Dossier ya Eliane na pasteur Moïse Mbiye. Et si la te justice to sengi na bino bokate la biso dossier yo bokata dossier ya Mukuna pour que peuple congolais à mon accueil réellement au commun état des droits. Donc merci beaucoup maman. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Baton Swazaki branché pour la Kolanda. Émission la Bino Bozindo na politique otolobaka bele bosolo état des droits et namboka président Fati Baton surtout bazan accord ya justice. Torosenga na bino et que la justice soit faite par rapport à cet événement de évêque Mukuna. Voilà, sans oublier Tobo sanité dossier ya Elial Bafeno Kitoko avec le pasteur Moïse Mbiye. Tobo sanyangote. Dobo katela biso toza na posa justice salema. Na ye ko simba likambo sono raisonnango ça dépasse même mon attendement et loko oyo elo baloba ke muluba moko fingisi baluba nyonso tout ba mongo moko ba fingisi ba mongo nyonso tout. C'est-à-dire que Evelyne o azali journaliste ba violer c'est-à-dire esimbinga IP o nazamo panti sango. Ndeti bino ba comédien bako défendre fâché Kalombo. Oya za violeur nenga pena ko défendre Evelyne. C'est-à-dire que la justice soit faite. Géri Matondo yo muto yo zobi malokola représentant ya fâché ya keba bimana makambo oya kota justice pam. On se retrouve prochainement pour la paix sa motete na la kanda. Justice asa musani. Bye. Nanga ezayo Doto nanga ezayo Nalingi yo na motema Sala nanga tinasuka Tindelanga banjelu Fungola